Kitoko kitoko voilà. Ngolo ya kutumba na makala. Na kwanga pembeni. Voilà. Besu. Na ndenge eza boza na mwa pilipili mokie. Na kati yo le pipi te. Ko s'inquiéter te oko chate. Bongo. Zwa so ya mobile na yo, zwa so ya mobile na yo. Zwa so ya mobile na yo ko lamba oyo tonga nzota mwana bato. Ezala te ke akomi minyoto babani miyoto ka ndenge boyokeli wana. Oui, voilà bandeko balandi ya katika pesa télévision awa na bimi libanda na libanda. Voilà eloko na saleli po kwa kokole na kati ya etumbe na ngate ezali cooking spray. Voilà, mulunge libande pa hiver te. Mulunge te. Voilà. On pense que c'est biso boye to balango lisusu bis na biso yango yo eza sauce auto che pembeni po na olela. Voilà, ngolo na biso to tumbi yango yo résultat na biso epesi biso na soupe. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, maman katika pesa traiteur azonge bino lisusu lelo na memele bino elubu ya sika ndenge nini tokoki kosala mbisi ya mai oyo babengi na kombo ngolo to catfish na English to tumba ngo na makala nde to tumba Thomson to griller yango. Voilà, alors on a ko passer directement na émission na biso on a ko sala mbisi na biso ya ngolo ya kotumba nde to griller Thomson to za na besoin ya litungulu to katango katikati. Le quoi a naza na posa naza na dembisi bo remarquer que toi na dembisi. Voilà, bis na biso to sokola ngo très bien tout d'abord to nettoyer ngo très bien na vinaigre et puis to sokola ngo très bien et c'est comme ça que to présenter ngo na bol na biso ndenge na uti ko tia wana. Oza na besoin quoi prendre elubu songolo. Oza na posa olamba biloko na yo endi mama bo s'abonner massivement na chaîne ya katika pesa télévision boko zala dessus te. Voilà, mama katika pesa télévision lelo ya libino recette tozo tumba sikoyo mbisi na biso ya ngolo na makala to sa liboke te meto sala siko grillade tozo tumba ngo vraiment netumbeli to tala résultat ni nepesa biso. Quand on a eu sabino, on a besoin de prendre ma coussa, oye ba penza kolamba parce que maman kati awa a bomba kilo côté à l'extraction. Alors ba bibo se connecter na katika pesa télévision bokozala dessus te. Yo koti na chaîne abiso mba liboso ko hésiter te ko s'abonner, ko hésiter te ko aimer puis ko partager ba vidéo na biso et ko ça abiso bien. Voilà, naza tellement busy mikolo nyonso naza ba fait tellement belé. Alors nazu moi tant moké na yibi tango alors yango esengi kena koka kozonga bile mukola lelo poto koka la recette oyo ensemble na bino. Voilà, pour s'abonner massivement quand na uchi koyebisa bino bo remarquer awa na planche à coupage na biso toza litungulu eza demi toza na posa céleri naza na posa ail naza na posa ya clou de girofle yango yo. Voilà, na posa ndembi nde na laksa bino nde na conserva ba ndembi nanga et puis naza na posa mungwa naza na posa ya tangawisi yango yo moko ya mukie na kati na tiki ndambo. Voilà, maintenant pour nous la recette na biso mkola lelo to repasser directement to ko bandana ko mixer ba légumes to kati pembeni ail litungulu céleri ndembi et puis tangawisi et puis clou de girofle to resangsango ensemble na beti c'était noté bien toi na pose lo comme sous-souté na biloko to tie toi na posa mbisi na biso ebima penza naturel te meza mbisi moko ezali frais alors mbisi moko ezali vraiment ya fraîche alors toza na posa te ya ko tia biloko ebele. Avec ça, tout ça, tu côté awa,
et c'est bon, et ça déjà bien pour na biso. Ko bossa na kosa la citron te tango za na mbisi ya boy. Voilà pour na ko réaliser recette na yo plutôt toza na posa ya citron. To sokoli poisson na biso tout d'abord na vinaigre. Alors biso susu toza na citron awa. To chango citron, voilà. Pourquoi est-ce que tozo ça la citron oyo? To ça la citron oyo, eza juste pour to boma bazé yoana. Pourtant to tumba biloko na biso ezala vraiment na goût oyo esengeli eloko ezangi awa na recette oyo awa eza kaka huile toza pe na besoin moi huile muke pona kotia na kati ya poisson na biso. Voilà bandeko balandi bo se connecter belé bo partager ba vidéo na biso nga na mama Kati kapesa nga na laksa na nga na laksa kande bozo mona toza vraiment sincère envers bino biso yo tozo tumba poisson na biso. Ce que tumba poisson bo été landa na poisson et tumbeli ya mama Kati, je pense que c'est pesabino. Voilà, tokutana ki na mama moko na fête o na utiko sala awa le 17 juin, cette fête à mariage. Maman na benginga présenté nga et pas ya mobile na ye. Lokola landa nga mingi na pesi mbote et a présenté nga et pas ya mobile na ye. Alobi chérie omoni mama Kati kapesa oyo na ye kola ko lamba ntaba mitsopo ntabe pa na ye na tala ndenga lamba mitsopo ntaba na ye ko lambela yo ntaba olobaki ke yo ko mikolamba ntaba kitoko boye na tala ngwe pa mama oyo a présenter nge pa mama wana non seulement mama na présenter nge pa mbaye na ye a présenter nga lisusu pa camarade na ye azaki pembeni alobi s'abonner na chaîne mama Kati kapesa oza dessus te. Voilà maman Kati kapesa yeyo bolanda ba recette na nga ata la sali recette wana mikole umeli bolanda yango eza vraiment important. On apprend tous les jours lelo tozo tumba mbisi na biso to sangolo na biso voilà. Lelo de lelo donc epesa moto na nga na ba barbecue kuna libanda. Voilà. Toke directement na ko mixer ba épices na biso après retrouvons juste après pour la suite ya élément na biso. Oui, voilà bandeko balandi ya Kati kapesa télévision. Voilà. Ba légumes oyo na tiaki pembeni, résultat pesinga na suka yango oyo na mixer yango. Bo remarquer na suka na kibi moko. Pona nini na tie kibi moko, moi saveur wana. Elekanate, moi saveur moko ya mukie na ndenga système. Toko tia na kati yango na biso na finango wana likolo. Voilà. Siko awa to leka nazo zwa sikoyo kib nanga na ofongola et puis nazo finango likolo yango nanga na pakoli yango tout autour et après nazo sikoyo ba épices on a mixé na bandi siko kota na kati ya ngolo na biso na suka na kota huile pe na sangisa yango na pemisa mwa muke na frigo après na ke kotumba yango. Restez connectés pour la suite. Voilà. Le goût de ça. Très bon. Mais vrai. C'est très bon, je vous dis. On a mis un citron. On a besoin d'en. Voilà. Na kib nanga moko. Voilà. On a payé ça, on peut saveur on a zela. Alors, bino bat bozo linga koye kola olamba. Toko baksa na makusa na bino. Balobi bo s'abonner massivement et pas ya Kati kapesa télévision. Bozala de cité. Alors, tant on a mixé qui banini on a mixé qui on a mongwa oza ki wana donc eza bo eza dana mo mongwa nango voilà biso wana sikoyo le goût de ça très bon ouf notre la dernière bah déjà
résultat nini epesanga na esengo tozoki kotumba ngo elongo na bino bozela voilà tozoki kopesa makala ana tanda totia na frigo ba épice wana epénétrer lisusu kitoko na kati epesa biso goût oyo tozozela olingo bongisa libala eza yango simple na kati ya ba épice oyo nazobakisa oyo nazo appliquer oyo natiaki yango pilipili moko pilipili moko ya mobeso ezalaki wana natangaki yango te désolé mais pilipili ezalaki pembeni wana ya mobeso donc ndenge eza boye eza na mwa pilipili ya moke na kati yo lia pilipili te kosinquiéter te okotya te pas mal le goût de ça elengi loboko ya mama katika pesa moninga nazobongisa libala yo vandi olingi kaka kobenda arando na libala na yo koswanisaka mobali ntongo midi poko kolambela mobali malunga te mibali baza bakoma bana na biso te bamibali bakoma na compte ya bana donc ndenge tolambelaka bana na biso mikolo nyonso ndenge tosengeli kolambela mibali na biso libala babongisaka yango libala eza facile te eza mpo eloko ya mikolo soki okoli te okende na libala te bana mike ya lelo baza mayele bazosimba mabala na bango bino bamikolo bamama mibimba boyebi kobata mabala na bino te désolé oui nanga esopani c'est pas grave ndambo etika na selo alors wana nazokotisa na ngai bagu na kati ya mbisi voilà mbisi oyo yebela voilà et voilà na suka tozwi huile na biso totie tosangisi sikoyo boye voilà on a huile eza na kati mwa kibe moko na pointe mwa pilipili ya mobesu osangisi na pointe ndembi na yo na pointe le goût de ça naza na bagan mpo mwa pilipili ekoti olala so mwa pilipili wana ekoti esala bien eswanga na maboko te voilà oyo nyonso nazotumba boye bana baliaka na bango bambisa mai oyo boye te bokanisi onga naotumba boye naotumbela naye molonga nini na ngai te mwana bato aza na mama na bango sikoyo mama na bango apesi yo confiance andimi mwana na ye abala yo mpo ayebi ke ye moko azalaki kozwa soin ya mwana na ye bien ere azalaki na responsabilité na ye sikoyo mwana na ye akoli amoni ke ye moko mpe akomi responsable akoki koasime akozwa baresponsabilité na ye bapesi yo mwana bato mobali yo mama na bango okomi mama na bango olingi kozwa soin na ye makambo olia te bino bongo zwa soin ya mobali na yo zwa soin ya mobali na yo zwa soin ya mobali na yo kolamba oyo tonga nzoto mwana bato ezala te ke akomi minyoto babani miyoto ka ndenge boyokeli wana après azolia bien te bokanisi eza esengo ta baboki oyo baotala bazomona mwana na bango oyo azwi baresponsabilité akomi mpe na libota na ye alors mwana moko boye ya mwasi to jeune fille moko boye to tantine moko boye azozwa soin ya mwana wana mobali ye na oloba wana bokomi te totonga nzoto bapapa koloba teke oye natonga nzoto ne po akende omona basi mosusu te na miniti wana eza yo sala kaka soki bake kolule mpe libanda eza nango mpe lisumu te
eza mabe te po yo otongi nzoto kitoko lisumu te c'est trop dur mais eza nango makambo hein bo comprendre voilà na lobi te boke baki ndolula bino libande voilà wana animation mama katika pesa tosali boye siko tozokanga ngo totia ngo na kati ya frigo na biso en attendant evanda pendant 45 minutes bagu wana nyonso ekoka kokota malamu na kati ya mbisi na biso et après tokende opelisa makala et puis retrouvons-nous juste après voilà oignon c'est important on a suka wana kamwa soso okobobwaka ngo te na suka osalema mwa litungulu moko ozokalinga ensemble osopi likolo ya mbisi na yo mbisi ezalaka sec te voilà alors retrouvons-nous juste après mais vrai à suivre. Ah oui, service traiteur international avec Cathy Kapesa Aigle. Toujours la solution est là. Cathy Kapesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas africains, restaurants et catering. Mokondi Akolamba Kitoko, na États-Unis d'Amérique. Cathy Kapesa Aigle. Toujours service traiteur et à qualité Tokos. Pour toutes vos réservations, contactez Maman Cathy Kapesa pour vos cérémonies, réceptions, manifestations, vos fêtes de mariage, vos fêtes d'anniversaire, graduation, barbecue, événements, même les conférences. Service traiteur, Cathy Kapesa. Toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas. Bamosusu, c'est local. Oui, voilà, bande ko balandi ya Cathy Kapesa télévision. Ah, voilà, bimi libanda. Na libanda, na pesi moto na nga ba barbecue. Alors, na boyi na nga olamba bambabola. Ah ouais, tous aux États-Unis d'Amérique, hein. Oh, ils ont servi traité ta bambabola net na Kinshasa, hein. Voilà, bambabola na nga ngo etandami. Et puis na tiango le pour l'économie à makala. Oh, maman Cathy Kapesa. Pour l'économie à makala. Voilà. Oh maman Cathy Kapesa traiteur. Voilà tu bimi libanda. Tu peux laisser moto na biso. Na ba barbecue na biso. Tu sais tumba. Tout ça la grillade. Ah ils ont réalité, télé-réalité. Kapesa qui tient. Ah ils ont télé-réalité. Ils ont servi traiteur. Il est comme que Zangya, ils ont été non, c'est Zali. Toi, on a nion, ça sauve rien. Et mon petit, on a lingi na olamba, pondu na na réchaudé. Allez, na tip moto na makala na lambi nzunga pondu na tumbi Thompson na makala. Ça va mbabola. Elenge? Oza maman Cathy Kapesa traiteur mo grosso. Hein? Vous avez posé à voir la olamba, vous s'abonner à vous s'abonner pas maman Cathy Kapesa traiteur. Beaucoup à dessus te. On en attendant toujours là. Moto nabiso et kanga. Après restez connecté to eba suite to kosala nini. Toujours ça barbecue nabiso. Kasi toujours tumbangolo. Ah. Na ndenga Kinshasa. Hein? Na ndenga Kinshasa. Ce qui peut na lingi na barbecue boité na pelisi makala na ngai na bambabola na ngai yango ne vandi ndenge zala toujours hein barbecue partout barbecue partout voilà ils est belé hein ils est belé hein ils a belé musu c'est ça ba véranda donc voilà ils a tellement belé ils a servi traité pour comprendre ils a compagnie. Les compagnie, ce que y mon mère, aïe ce que expliquer bayaye. Comment est-ce que koleka? Dès qu'on a eu tout sabine, ba vendre sa papa nzalate. Ba pesa papa piniso olia te ke lokwa uti kuna. Et pas basi na ye, et pas nanga o tchele biloko te. Ata uta ki ayaki. Kamata mbiso tumbaki kitoko wana, bongsele basani servir ye. Longola papa chemise. Longola et chaussettes, longola et sapato,
tia mai ya mwa mai o ched o tie mwa malala o kotisi makolo na mai mwa basolo basule wana baketu wana balata chaque fois na musala mwa étouffement wana elongola na ekesa bien hein wana oluki ka jour moko eza ke azosa musala te aza na ndako obongisi manzaka baza ba bébé na biso ti baza bana na biso siko obongisa te obongisa nani hein voilà na cadre conseil ka toke nango moto biso epela bien bientôt la moto biso zokanga après to bimisa sikoyo oya biso biloko to bongisa ki pona mokola lelo boza décider bo partager vidéo na biso bo partager yango this is America les Amériques les Amériques tous en kati États-Unis d'Amérique this is America ta na Amérique to mesa na kolamba na Congo olingi kolamba na makala olambi olingi kolamba na ndako olambi olingi bokomi nga na viva lokwa na Kinshasa na États-Unis d'Amérique mais na viva ndeti na Kinshasa bomoni bilanga na uti kolakisa bino bilanga na biso na uti kolakisa bino ndeni nga na lonaka bopesa nga ba point bopesa ki combien toza na Amérique ozo senti que maman Katia aliaka ba bio vraiment ça bien nazo batela nzoto na ngai nazo tonga nzoto ya papa kitoko mwana bato bapesa ngai pa mama na bango nazo toujours comprendre soin na ye na batela ye mama na ye amona kai toujours en très bonne santé ezo sala esengo bongo toke nango bongo voilà tozo zela na tanda moto na biso epela engala kitoko basolo nyonso wana ba pétrole esili parlant de tokindo cha biloko na biso moi conseil lisusu muke pona ba o ba pelisa moto makala ba ebite ba chaka biloko erni makala soko pelisa ngo tie pétrole ezakate soko tie ngo tiki ba moto ndete eza boye ekangi déjà mais loko ezo pela moto wana elakisi ke pétrole nango esilité na kotika ba moto wana pétrole nyonso esila sola pétrole nyonso esila parlando na koya kozwa siko etumbe na ngana sa nini na tie ezaka ndenge wana batiaka etumbeli te batiaka biloko likolo ya moto oyo eza na sola pétrole te sinon okobelisa biloko ekozala solo ozolia biloko ozoka solo moko boye ozoka solo ndeti ya pétrole ndeti non il faut que c'est la pétrole nyonso solo nyonso esila conseil à Borozwa biso koti na katika pesa télévision te bo s'abonner massivement bo s'abonner bo partager ba vidéo na biso boko za décider restez connecté pour la suite ya élément na biso na tanda tozela pétrole non c'est si la milinga non c'est kauka kitoko et par là tokoya kotia et tomber na biso likolo voilà bande ko balandi résister pesa biso pour na moto na biso yango yo bo remarquer que moto ekangi très bien. Et ça sous na solo il y a pétrole te et belé ba yeba likambo wana te amona ka tie moto ekangi kaka na okanga na ko tia biloko yo bongo après quand na tie boye na za posa te biloko nanga ta on a kotia yango ekole na kati ya etumbeli voilà eloko na saleli po ekwa ko coller na kati ya etumbeli nanga te ezali cooking spray voilà ezali spray oyo et kangaka otoko pour pomper likolo po ekangana nini te donc cooking spray comme na wana eza huile mais la spray yango nazo chawa nazo pomper likolo ya loko eza huile so ezu na moto ezo pesa mo moto na tie na kati etumbe nanga voilà et par là toleki directement na étape ya kotia biloko na biso voilà na usi ko dîner moto voilà toleki siko na étape ya kozwa sikoyo biloko na biso uti na frigo pendant 45 minutes alors tozotia siko na etumbeli totumba yango
kolia eza elenge so oyebi kolamba eza bien eza vraiment bien soki oyebi masolo ya kolamba esalaka bien quoi. Et voilà. Alors tokanga ndenge ezala toujours bandeko balanzi ya katika pesa ya télévision résultat pesi biso yango oyo totie na moto lokwa toza na posa ya fumer wana tokofinika barbecue na biso. Allez totiki yango wana esala mosala nango retrouvons juste après pour la suite ya élément. Oui bandeko balandi tozotala recette na biso. Oh là là yeah. Milinga na moto ya libanda mulunge ya libanda epai hiver te mulunge te. Voilà on panze epesi biso boye tobala yango lisusu tozongisa yango lisusu mopanzi oyo wana. Voilà on obala yango chose na kenge tona mposa epanzana te tobaluka etumbeli boye tozongisi boye. Voilà. Tobali yango lisusu boye tozipi totika yango pendant 5 minutes après tokiti yango en attendant ezo bela lisusu pendant 5 minutes toke otia mwa huile na biso na moto totia mwa matungulu tokosa mwa sauce oyo tolela nini mbisi na biso pembeni. Voilà voilà totie sauce na nini huile na biso moke na moto tozotia mwa matungulu et puis soupe on a essayé bino eza na se ya nini toza na ntina nango eza na citron eza ba épices oyo totiaki na kati ya mbisi na biso yango tokalinga yango eza na citron na kati et puis tokalinga na matungulu. Voilà. Oui tozolanda évolution ya ba wow ilinganisa bien fumer wana yango na biso eza na moto. Wow c'est bien tellement tobala yango mopanzi boye koto pe moto eza tolenge ekende shei nanga olia kitoko molonga nanga olia elengi ndenge toza alingelaka. Voilà bamama tobongisa mabala bao babali nano te bazoluka bakotela mabala bino bato baza mabala bolingi kobongisa te. Voilà tala ndenge ezokende lentement sûrement tofinika yango toujours. Voilà ntango tokalinga matungulu boye moto makasi te poso te moto makasi ekozisa matungulu mwa moto moko ezala moyen ezake matungulu ebela bien elemba kitoko. Voilà pendaki matungulu na biso ezobela tozusi ko sauce na biso oyo totiaki oyo tosalaki pembeni totie na kati ya matungulu na biso. Les mêmes sauces on a tiré à les mêmes sauces les mêmes sauces nature s'il vous plaît les mêmes épices qu'on a ça na saison. Voilà c'est ici. Voilà totiki on a moto toke tala biloko na biso eza libanda. Voilà bandeko balandi tokomi na suka ya émission na biso.
Voilà, mbisi na biso yango yo. Eza sauce oto tie pembeni pona olela. Voilà, ngolo na biso to tumbi yango yo. Résultat na biso epesi biso na suka yango yo, toza libanda. Voilà. To komi na suka ya émission na biso. Ngolo na biso to tumbi mkola lelo yango yo. Voilà. Bo s'abonner massivement, bo partager be mission na biso, bo kozala décider. Yo oyo linga ko prendre makusa yango yo. Et pas Mama Katika Pesa traiteur. Voilà. Ce que c'est le loko aboye. Molonga lina yo akolia kitoko voilà. Ngolo ya kutumba na makala. Na kwanga pembeni. Voilà. Voilà, vous partagez massivement et puis vous s'abonnez massivement. Et ça abisso bien. Restez connectés pour la suite. Il y a émission abisso prochaine. Alors, et vous ça bien. Bisous, bisous. Bye. Ah oui, service traiteur international avec Katika Pesa Aigle. Toujours la solution est là. Katika Pesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas africains, restaurants et catering. Mokondi ya kolamba kitoko na États-Unis d'Amérique. Katika Pesa Aigle. Toujours service traiteur et à qualité Tokos. Pour toutes vos réservations, contactez Maman Katika Pesa pour vos cérémonies, réceptions, manifestations, vos fêtes de mariage, vos fêtes d'anniversaire, graduation, barbecue, événements, même les conférences. Service traiteur Katika Pesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas. Bamosusu, c'est local.